Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na nga na mukula lelo. Ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo Mama Bijoux d'or na sepeli na ya kaka kosola na babone na nga parce que ça fait longtemps. Mama Bijoux ça na lisu ma vidéo te. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Na ba confiance na bino, merci na ndenge bozo continuer ko s'abonner, merci na ndenge bo partager ba vidéo na nga, merci na ndenge bo emaka ba vidéo na nga, merci vraiment na ba commentaire na bino. Mama Bijoux lobi, soki vidéo o ekomeli yo ko tika ngo ka pona yo moko te partager yango pona ko soutenir musala ya Mama Bijoux. Merci beaucoup na batu nyonso to bo pesa biso confiance. O bokendeke na auberge na biso o eza na Congo, o eza na Kinshasa, eza na Matonge na Iribu A37. Merci na ba confiance na bino. Musala na biso tozo kende na 5 ans. En tout cas, musala na biso ezoko bakaka to bandaki na deux chambres, des appartements. Lelo tozo lo baboye toza nango 10. Et puis kala mingi pete tozo koma nango 12, tozo koma nango 13 ti to kende kosukisa. To bandaki na rez-de-chaussée, to komiti na 3e niveau. Nyonso to wana pona nini pona ba confiance na bino, na ndenge boyaka epa na biso, na ndenge bosalaka ba réservation, na ndenge bo partager ba numéro ya Mama Bijoux, na ndenge bo invitera ba tout mususu lingo kende congé na ki. En tout cas, benga numéro oh Mama Bijoux sololara bien. En tout cas, merci beaucoup na batu nyonso tout oh ba souteniranga na musika. Mama Bijoux d'or na ye to mekaka akosolola moi mukie année lingesi la donc lelo toza le 5 décembre. Donc kala mingi te décembre aussi là na ngolu na bolingwa nzambe ngala zana konzima ke to kokota biso nyonso tout 2026. Donc eza na makasi na biso te tozo senga kama wanzambe ekita ipa na biso pona akoptisa biso na année oyo tokobanda. Mais nazala kondima lisusu ke avant année si la na kozonga awa pona kosola na babone na ngaka ande na yaka koyebisa bango ke to meka kotala babila na biso 2025 totambusa ke ndenge nini 2026 pe totambusa ngo ndenge nini. Lelo Mama Bijoux d'or na eka akomeka kosola moi mukie parce que to umeli na poto to moni mingi, to yebi mingi, bandeko bazo changer te, bandeko balingi kaka ba fitilité, vis-à-vis à éviter sa mokili, batu bazo kufa, ma bezo kota, ba famille ezo kabwana, ba camarade bazo kabwana, ba famille bazo boma, ba famille, en tout cas to moni mingi. Yango nga Mama Bijoux d'or, na sepeli ya kopesa ba bonne nanga, moi conseil muke na ba oyo balandaka ngai. Mama Bijoux événement mo euti koleka na Congo biso so tout oyebi ya mwana mwasi moko boye ndeko na biso moko bo azaka peka na poto na Allemagne akendeki na ki na ke ko braquer ndeko na biso wana avandi 30 ans na poto ndeko na biso wana a condamné ba allemand alobi nini awa souffrance awa boye yango na zonga kakende ko braki to beti la pele maso na mingi te parce que to si to antira yango mais eloko ka to lingi to na lingi ka na tali sabino comment batu baza ko évoluer te comment tozo salaka na ba fertilité malgré ko umela na biso na poto yango wana ndinga Mama Bijoux d'or na ye ko solola ndeko mwasi alobaki nini alobi ke akwaya kala nzambe te ayebi nzambe te parce que akize ba allemand la mboka oyo ye avandi balakisa ebongo do bakoyaka na nzambe te nga d'abord na olobango c'est faux mundele akoyaka na nzambe mundele akoyaka na nzambe kutu makasi surtout na bamboka oyo biso tovandi baza vraiment ba catholique bakoyaka na nzambe mais ba exagéraka te tovandi na mboka la bango mais toza ko apprendre pe kaka eloko te mundele ako exagérer te mundele ayebi ke de lundi ta msusu ti vendredi akende ke musala ayebi ke samedi ezata msusu jour na ye atambola akende mwa ko enjoy na ye akota mwa restaurant akende ko sala boye et puis dimanche ezata msusu jour moko ya repos ye avant de la kati ya ndaku na ye
pona asukola bilamba na ye asala boye pona sa abongisa semaine na ye ndenge tozokota lundi ti vendredi lisusu. Donc mundele azali vraiment calculé mais li koloba teke lokola ke bakende kolala na ba église te lokola ba exagéraka te lokola biso na Congo kuna de lundi à dimanche mutu akende prière tam sous 5 fois donc accueilli lundi accueilli mercredi accueilli jeudi accueilli vendredi accueilli samedi dimanche. Donc azana taya tana ye moko te azana taya okende musala te kokende koluka mbongo te donc mi pesa kaka na losambo ya makasi. Mais c'est totali bien évolution pe na mboka na biso Congo ezala ngote. Donc mundele ayebi ke nzambe azali mundele apesa ba mindele ba pesa ka mingi ba don na ye boye neti ba na biso bazo sala omona na fin du mois bazala mbongo moko boye bakata ka bango ezalaka obligatoire surtout soko déclarer que oza catholique bazala mbongo moko bakata ka bango ekendeke déjà na makambu neti ya neti ba don na bango basalaka. Donc bambongo wane ekendeke pa babola bambongo wane ekendeke kosala bamakambo ebele. Donc mwana ou bien mutu aza déjà na mbongo moko oyo balobaka ki di ndenge bato balobaka di mais bango baza na ndenge na bango bakatela bango déjà mbongo à partir ya bamisala na bango ndenge basalaka. Donc et puis mundele soko oza na problème ta mususu oluki pasteur ya mutu mwindu ta mususu akoyede yo te mais soko beti ta mususu porte na ba catholique na biso amona baedaka basungaka basi abazemi bazana babiloko ebele badon ebele basalaka babilamba ba caritas bapesaka batu soko lingo kende koluka kozwa yango ofele osali ba démarche na kozwa na yo baisala makambo ebele basalaka. Donc pona kolakisa ke basemaka na façon na bango donc elingi koloba te ke bayebi nzambe te bayebi nzambe parce que ngala zana ba bureau mususu so na kei ya bana ngala zala protestante mais bana nga baza ba catholique omona pe ke oui so bazo tanga penza ba biographie ya famille nga baloba ke oui baza famille moko basambelaka baza famille moko bana nyeso tu bazwa bana nyeso tu bakula donc pona koloba ke bana nga nyeso tu bazwa ba communion bazwa nini ba première communion bazwa ba baptême première communion nyeso tu na église na nini na Allemagne. Donc nzambe aza partout mais bango baza na modèle na bango oyo basambelaka elingi koloba te ke balma bayebi nzambe te non balma bayebi nzambe wana toleki. Et puis pour le kotalisa lisusu bandeko nanga tovandi mingi na mboka ya batu me toza ko évoluer te toza ka batu mo lokwa toza na Gambela toza ka batu mo lokwa toza na Pongabi toza ka batu mo lokwa toza na Wenza Molar toza ko évoluer te tolingi ka makambo ya batu tolingi kaka balobaki basalaki bazongisaki boye aliaka nini asalaka boye yango wana eza kosala biso ki to évoluer te mundela kokoza la vanda boye 20 ans ou bien 40 ans kola wana babota ye wana vanda wana ayebi nanu ndako voisin te elingi koloba ni bango bazala na bolingo te si bazala na bolingo mais bavanda bongo bazala na ba problème te bazala na ba problème te lokola biso toya kosala lisusu tosala mo ba association moko boye e ato sungalaka tozana feti to sangisa bambongo to mutu abaye muninga bali to sangisi oui ezala ngo ba bonne idée ezala ngo mabete ezala ngo bien babi union fait la force mais ya biso to mema ngo na ndenge moko ya mabe suka ezala kaka il faut epanzana parce que ezake so vandi na ndaku na ozana ba problème te o meko kota na ba mangomba ya boye okay inde kotika vi na yo na maboko ya bato yango ya batu mingi baza ko éviter biloko ya bongo. Donc tovandi na mboka ya batu toza ko apprendre eloko te mundela zala na ba bikebeleke lokola biso te mundela yebi ke oui ngai nde naza boye il faut nazala na assurance à maladie il faut nazala na ba assurance à vie il faut nazala boye lelo na koyi kokufa assurance à vie na bakata yanga soki chaque mois soki combien ba na ba mona pas cité mo mbo na mo quelque part ekoya ba osela nga makambo lelo nazala mundela sa bongisa nyos wana ya biso siko to koma okota na ba groupe wana lelo so ndeko na nga kufi ba kosalela nga ba ozongisela ngabo comme pe yo moko pe okoki kozala discipliné okoki pe kosala s'organiser
ozwi pe penza mwa kesi moko boye obandi ko bomba mbongo na yo par mois mbongo yo zwa kozobwaka pembeni soko za la problème obuki kesi na yo c'est la même chose parce que bambongo o biso tokende ko tira la ba groupe wana ezate ke lokanga na bandi ko tira bambongo na fonga na kufela non eza na mususu penza mbasali engolu ti akobima na ba groupe wana atikala ko kufela te mais ya pesa bato. Et puis, bon, ndenge tozala ka biso batu mwindu, tozana mwa eloko moko boye, lelo muninga kokozwa problème. Ezoloza na ye ozaka na groupe moko na yete. Lelo sa msusu ko yoki, otele mokei, okende me vide to ko tie quelque chose. Mais ezaka kateke, il faut to kende ko sangala. Ko kende ko sangala la biso to kende ko sangala. Eluke la biso ba problème. Eluke la biso ba problème. Tam su mutu moko boye na vie, olinga ko tika la kozala na ye problème ite. Mais boke lokola boke ko sangala, bokomi ngomba ozuna mutu wana problème. Mais ce que c'est là qui c'est que l'anga il faut la kotali sabino ke donc biso ba congolais, biso ba congolaise. Toluka moi ba lisungi na biso to za na batu me asuka ngapo na ngala komo mona ngoke ba groupe mususu so na kota ki yango te ngela zo na ba problème te donc pour la ngala préféra na vanda na ngande na vanda boye na vanda na nga vraiment très bien na zala na problème na mutu te na zala donc na yoka ka te oh ba sala ki boye oh ba yoka ki boye ba na yoka ka eloko lisusu te par rapport so ke na ba groupe wana. Donc, ok, nous on a une mère bien. Ils appellent des mots pécan dans l'église. Ok, nous on a une dengue bien. Kosambela de kosambela donc babenga ngo lisanga. Eza malamu. Mais ezala na ba église mususu mona. Ozaki nous on a une mère bien tango komi kuna. Ozoso nganda kozongi na une mère mabe. Parce que okiko kuta mutu moko kuna abeti sio libaku. Ndenge moko pécan na ba groupe wana nga mama bijou na se retira. Na vandanga moko na koma à l'aise. Na longwa la ville. Oh batu mwindu bazalaka ebele na koma à l'aise. Bande kolanga to mekana ko vanda lokola balma. To mekana ko vanda lokola ba européen na bamboka otoye. Mundela kokoza la zana e wana me azana yebinda kwa voisin te. To mekana ko sala bongo mona to ko éviter ba problème. 2026 tant to kota la moi caractère moko ya bongo. Banda ko efungola rapport mingi. Et Luka a toujours un problème. Surtout si on a bana kanga porte na yondeko. Koti kando porte na toujours pour l'été mutunyo surtout à kota kalanda kuna yo mutunyo. Et si kabana ba rozwa mabe yo koyeba ya bangote. To sala ba vie wana chambre bana koma ka chambre ba paya. Chambre bana ka chambre ba paya. Oyebite molimo nini ba paya wana ba yela kayona kati ndako. Et si ka to kuta bongo, to kuta ke 8 places tozali ba twazala la boka ensemble. Biso fe to kota ka na rythme wala. Mais ozomona ke lokole ezalaka ya yote. Ozala ka toujours déranger, mais tant to bendana kolongola ba ebele na vie ezala pe mabete nga na longola ba ebele na vie na zwa kimia. En tout cas ndeko nanga sala bilan ba mama bijou lobi. To fouiller batu, bon mekala ko fouiller batu. Eza batu mususu faut boaka bango na poubelle. Au monde rozwa pe. Na kutena muninga moi c'est bilanga mama bijou ngala zo longwala nga côté na za ba problème yo za na o bien mkoto vraiment ba problème faut na kende kota musika neza na solution te changer ka comportement changer ka nga ba ko zwanga nde bazabe bazongi singa place na uta mais na la comportement on na za na ngo lelo na lingo senga mungu ate na lingo senga pondu te na lingo senga eloko te yo changer na ka comportement parce que place okende ko kuta pe batu mwindu. Changer comportement, vivre na bango lokolo koza ganayen, vivre na bango lokolo no bakalinga la te. So écoutez nanzela bonjour et ça vraiment très important ba de kolanga 2026 to me ko changer. To tika okota bikota kota bande kolanga ba journaliste na mikolo yo. Oya finga Cindy, oya finga Alia, oya finga Cindy, oya finga Alia, bazo finga bango dans le vide. Bazo luka ba problème pour rien. Makambo ya kofi na basina etali biso te. Mutu muso ovanda bandi ko finga Cindy na likambuni ya salio eloko te. Ofinga lia na likambuni na salio eloko te. Eza ba groupe mususu ba pesi bango mbongo me yo ye olobi lokola eza actualité tikanga ka na loba ela lobelango noki na kozwa zéro non kozwa zéro te ozala kutu moins de problème. Yo kota na makambo bandi ko finga Cindy ba tunyo surtout ba linga Cindy ba kolinga ote. Tozo kota la 2026, il faut tout changer ba comportement. To koto tika kota bikota kota. O vanda boyo ki libanga moko yebi place euta te. Ngapo na nga mama bijou na sambela na bito. Ya bato nga na zana bango na ba problème. Ezala kaka to wana. Mukolo nzambo osala nga grâce ata moko alongola katikati ya bato na zana bango problème. Na kumisi nzambe me nga bato wana na zana bango problème. Bozala ka ndenge bozala so boza 10.
bozala kaka 10 11e aya na yete na linga na su ba problème na lingi na ba problème na batute na lingi na boko na ba na kimia vi on azala lango eza vi kitoko muto e ba likambula te makambo tutu ya loba na internet eza o ezala biso te to ya batu na ya ba problème botika la ka bongo botika la ka bongo mutu moko aya na eli susu te ba ndenge to sala ba misala na biso ponga zala mona bitinda ndenge na sala la ba promotion ya auberge elinga akoloba ke boye bakaka boye baka mibeko na biso osali réservation na yo oyo o kati yango na katikati ke kokite donc komiti na suka te yeba ke kuna bakata à 30%. Wana nde liwe bandeli na bande ko tuti sana mabakunga na ba client na biso mel banda ba yeba soko ko yaka ke pa na biso tiki mbongo to kata eloko te mais soki esali ke eza ba période mususu ba biso ke babi batu basa na chambre bi mama bijou sala makasi mutu moko ta prolonger mutu alinga ka prolonger yo boyo lobi te ko prolonger te parce que na sina zui mutu ndeko wana lele bi mama bijou ngai fona bakisa mbongo te lobi te na sina zwa mutu pona nini parce que client moko alele la kingai neti na ba décembre mama bijou na place te ça elanga miracle na sala lo miracle na sina kangeli po tozati na Airbnb na sina kangeli o place morobwe siko client wana zana na kati lobi te mama bijou ngai fona prolonger oloba na été ko prolonger lisusu te parce que mutu asa zwa ki place na yo et puis yo siko mutu bakangela ki yo place et comme siko ta mususu okende o raté vol mais mutu azaki na chambre bimi pona yo balobi te lokola o raté vol kuna ba ofuti sa pénalité awa pe biso to 4 pe 30% mais mbongo na yo etikali mukoloko ya to betika machine to kata o pénalité to kata o 30% pona ni parce que to bimisi mutu na kata chambre pona yo ndeko soko za na o mutu ya compréhension te ko comprendre noki parce que kuna o yo raté vol et ça la ke et ko ça la ke o bakisa pe mbongo siko bakaya bongo e yaka mingi te yaka okau ozaki na place te basale lio penza effort ozwa place tango yo ozwi place soko changer en tout cas ça la bien te mais loka batumi basi ba comprendre la bango nazala na problème na ba client nga ta mukete et puis bato ba pesanga confiance eza bato ba yebinga te bato ba yeba ngai te ba yebinga te na koma na ba client na koma na ba camarade ya bato na mona bango te vie na ngai koma bien na changer na bimisa bato ebele na vie na nga. En tout cas, bandeko nanga to sala makasi to bopona batu. Mutu yo soto azate mutu okangama na ye. Eza la biso ba o to kima batu to mona to koma vie échanger naza na ba problème ité o comme chemin c'est o mutu bas dongo la kinga o mutu basala kinga to mekana ko changer ba vie na biso tozo kota 2026. Mama bijou alobi to tika kokota makambo batu. To tika kokota bikobita kota. Eza na ba journaliste, eza na ba chroniqueuse mingi pona aya adlo balilukambu na yo ofuti mbongo. Mingi bafuta bango bambongo. Mingi bafuta abo bambongo po bafinga batu. Yo siko bafuti yo mbongo te. Yo kotika na likambo batu boyeka pamba boy. To mekana ko changer ba comportement. To tika ko finga parce que nga eza na batu mususu na vie peut-être que to swana et to swana te to kabwana ndenge moko ya bongo na koki ko limbisa ka un jour mais so eza na muto yo so touchanga ponga la finga katenga ba bokolanga très bien je suis bien éduqué parce que ko finga utaka na mama oya finga kabana na epe ba finga ka éducation so ozionga na kati ndako na bino te sala makaso ke ko zonga na classe ba mama mingi bakende pe ba classe te. Classe exacte qu'il faut dans un diplôme belé mais là vendre attendre ba en classe ata panda ceux qui de la ratine ba D6 c'est un D6 dans ceux qui étaient là sous kata la 5e ba mama mi ba finga ka donc ba finga ka ba pesa bana na bango makambu wana ko finga eza éducation te et ko finga ela ki sa place au wuta ko finga ela ki sara ke oza mal éduqué ngala finga tenga na loba na mutu vérité alors tout tika ko la ki sa bana biso ma finga mutu muso ko finga eboe azwa yo atia yo ka azwa yo atia na position mo afina yo alobi ke yo akotika la ko lobisa yo te mabe mingi tozo zwa ngona mokili tozo iba place ezo uta te pona ni total ba comportement la biso sala nani ngo mabe eza ba tumi batika ba bengisa bango na ba poto batika la ko bima ba ingrat ça fait mal ko ça démarche pas mutu a out Afrique ya c'est pas facile. To tambola malamu 2026 to luka kimia na mutu nyonso mama bijunga na lobi ba to na nga ya ba problème etika la ka ndengwana
Moutoumon, sur la 10 conflits. Conflit, on a 10 éthiques à la carte. Bon, 11e na lingité. Et tout mais kako changer ba comportement la biso loko mama biju do aye libino to kanga bandako na biso to tika ndako ezala polele te bandako surtout bana bazali ba paya mingi ba yaka ko détruire ba paya mingi ba yaka ko sala makambo tam susu yo yebite bana mingi bazwa ba problème vis-à-vis tam susu ya ba paya omona mwana moko ba baby se ko tala ba baby se na tam suka amupaya to kanga bandako na biso to sala ba ki camaraderie na biso libanda. So mone sika ezo simba te popola makolo kende ko kanga manesika moko bo ete parce que pola ka batu ba mona ko zakana batu ba ndeko ba koma ko boma batu ndeko na yo akoko tiela yo pozo kufi camarade na yo akoki ko boma yo alors to vanda na banani so mone sika bazo linga ote ndeko na nga vanda calme taka ka misu na epa ya nzambe baloba ona mabe ekuta mela yo te kolinga ozala na ba problème ya batu ko ba problème la batu ka aboete donc nzambe apambola bino yo surtout mutu yo surtout aroyo ka vidéo nanga en tout cas na sengi ke nzambe apambola bino avant fin de l'année nga na kozonga lisusu awa pona ko solola na babone nanga soko lingo ke na o congé na kin donc Luka mama bijou tozana auberge na biso za na matongi na Irebu A37 okozala jamais d'ici kuna prix kitoko bye. Tango ya bido biso umunda go ya makasi na biso ti usanga mabe ndiki kuto ndako sino mona cuisine na mona pe chambre TV finance za kolo yesu kolo APTV za kina ya mwana kiti ngo tu place nyo sofali ya mama chérie bidore bi na utabe plafond na tazo et ça qui te convient sur yo Luka wow. Avec Bidor, on vit en paix. Maintenant, moins cher. Quand on bon ça, waouh, Bidor. Ah, je fais la vidéo. Ah, bon. Ah, et elle va coucher. Oh, waouh. Ah, ouais, les toilettes. Putain, quel emplacement. Maintenant, nos chambres. Et là, le dîner. Fraîcheur. Ah, mon Noël! Ah, peu vos fans, vous avez maquillage, vous savez. Nabido! 5 sur 5! Ah, peu vos tchèbis là-bas. Eh, Bidor, c'est petit peu bien. Ok. Y'a bijou! Où est là? N'a quel salon? Waouh! Nos toilettes sont propres. Wow. Bido 5 sur 5. Na bisio ngai na fanda yo so yati na bongsinda kopona. Dans les mots. Ngai yo na wuti na bido appartement na ngai eza appartement 6 likolo na tabango bala bale et bon. Pas ces arrêts qui toi niveau toi un ascenseur T mais du moins on m'attend l'escalier mouké Nabidor eh ma bijou tu n'as un téléphone go yo aux appareils ba client oyo oyo ça rappelle ah là là on fait fanda on fait vivant on fait aux rappelle ba c'est chocolat mon équipe hein Abidor appartement à 6. Abidor, mon frère, bonjour. Oh, mon frère, bonjour. L'avant Abidor. Est-ce que nous avons porte dans là? Merci. Bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino. Salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna en tout cas to sale libino surprise to changer libino bakiti normal ba divan to changer pe sala à manger et pas la biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer libino pe sala à manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et comme capé 2 chambres et salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1
okozala jamais d'ici. Merci.